chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata, la présentation Négatif Serabino. Ici, à Actualité Oblige, parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Epesi Solo. Epesi Solo, on a développé. Solo Actualité de l'air, pourquoi pas tout sur la ma solo et il fallait pour pas Aigle Warrior, parce qu'il fallait concert et bétama, Nagoma, mais bétamité pour Nanini. Epesi Solo, après ça, sur le détail. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Namoniwana, Namusika Moutoza, au four. Au moulin derrière la caméra, donc il y a des grâces à un des beaux mondes, bisika tout Bozali, Mike Moulopo, un grand merci aussi, l'administrateur tout. Yakoba plus un grand merci aussi comme ça, namoni on appelle la musique, namoni on appelle na ndeko o ya mbibiso un espace o ya kitoko bozo mona to na kata boutique. Boutique la classe style donc na bandal na couloir mangembo boutique la classe style donc na bandal na couloir mangembo na balari bon mon na babiye muto aza bière il y a épais sur le ces derniers temps donc bon mon est chic zola ta toujours babilo ka combo donc c'est que bobeta tout ming na boutique oh la classe style donc tout sur le même langage na Mike Moulopo aza na réalisation donc abende déjà épais solo Dielo Mata bonjour mon frère na pesi mbote na Maître Junior Essien ya Kijebar azolanda biso ye pas soutenir biso nazo zelaka mowet nanga na poko na baye et puis boutique la classe style ezaka na balari couloir mangembo référence Kijebar ex le quartier bangonde baola tisango moni ndenge longi nange changer po ate la télécharger parce que to bandaka to utaka na seto matara likolo bango boutique la classe amona ke peso lazo finga ma pona zakola ta mingi mo tombola ngana uti na via passe ba via passe bato ata de bato ba finga ngabo effectivement na uti na via passe na yebi ndenge ba teta kandika na yebi ne balia kandika na biketi na yebi ne batoka kama ya zamba omemi na mutu na yebi parce que na okola na kananga to benga uti kusuna ma ye muitu eza to utakoluka mai melelo tala nzamba sali grâce oyo nzamba miracle nzambe to yeba ngone ba œuvre boy lelo epesi solo na Kinshasa azo nya tabanyango no parce que lelo émission na yeli eza plus kolobela fadi pour pas puis ko recadrer ba détracteur mais comme ba question kozala mingi yayo ba réponse e kozala yanga ina pesi Junior Makanga de Bandal mbote avana bandana John Manzaka bato bazo sponsoriser pe epesi solo. Merci beaucoup à Rolobi bato sponsoriser ngape na profiter na saluer vient nga ya Jojongo Ndaimen était avantageuse patron éternel Bruno Lubika. L'argent propre mon à l'unique et les 7 codes mondial Willy Moucheni. La seule chose que vous la Chanel, la parisienne, Maître Carole Chaminga, les jeunes du barreau. Déjà tout sur la déjà petit solo tout maintenant ma solo lelo normalement c'est un qui fallait boza na goma na este par rapport à concert par rapport tout le monde qui publication aigle il fallait qu'il inauguré et le remords de la place donc inauguré école de tout le monde qui on a par rapport à tout qui bandeko este mais tout le monde concert est annulé compte tenu ba kunda bandeko na biso oyo batika ki biso na ba massacre ça na ba guerre ça auto déplorer à chaque fois donc on les appelle génocide mais batala penga côté parce que communauté internationale ndike ba obeta biso toujours kara na habité parce que et on va dire que concert on les a ratés annulés par rapport à ba petit ba concert na est falen nga beta na tetites babi concert on les a annulés par rapport à fallu on dirait à tarif à prix à moulai vraiment prix à moulai sur 1500 1000 balles comme ça par rapport donc donc par rapport à babi que concert on les a annulés par rapport que fallait pour pas à qui prix moko ya munene na concert on a que 1500 1000 balles ba télé millions ba so bigi na concert les annulé par rapport que fallait pour pas moya beta kunete parce que na est ba boy na ba concert ba zo kufa ba ni so ba concert mais le cas biso to moni yo posa parmi bato ba lobelaka aigle yep ce score le long à large concert les annulé par rapport à quoi voilà merci na sepeli na okas parce que le quotidien ya balabala o elinga ato traitaka au propre ato traitaka au propre cause ba biloko nyonso mais to traiter au propre na se rappeler les sous-temps to ça examen au commis nyonso ya salité na ya mabena ya malamu moko mo cha au propre ce que to yo cha au propre eze pesi sur le micro benganga main noire bikolo bato ba benganga main noire et ça kombo tozo acceptango parce que main noire wana kaka nde pesi ba disque d'or main noire wana nde pesi ba single d'or et pesi ba fitting et betsa kaka on ponte yango nde salisi et sali ba école bato to mona ba lakab na ba goma ata luto bakenda opesa ata poto soya pamba bakenda opesa na ba STT ndenge bato bakufaka mais lelo na ochana 1 minute de silence pona bato na biso bazo na 1 minute de silence pona bandeko na biso bazo bakufi na est bato na bakufaki il y a 3 semaines à 4 semaines ils avaient 35 personnes vous comprenez
ba photo musu bomone bato bazo boaka fale azo beta na est bitumba eza ta bakati mutu babobi mutu eza ba image ya kala ozo comprendre to bi ndenge est eza tokenda ba gomat to bi côté bitumba eza côté bitumba bizate ba bomba ne déclencher que ça na sol o biso congolais to majorité ya cause pe berere ya ba bomba na biso to boite oui liwe essayer parce que bato bana goma est-ce que fallait que ndaki ko beta concert wana po azombongo te akene ko beta po a inaugurer ba école na ye. Est-ce qu'on comprend dire le matin? Akena ko beta po a inaugurer ba école. O ya tongi pona mutema malamu ya zanango parce qu'alingi mboka na e Congo ayebi que eza la seule façon ya ye ko contribuer na ba drame o elekaka na est du pays. On comprend? To yebi batu ba sali ba campagne ya mabe wana meza échec total. Lelo na fali na batu ba sa campagne na naza pini. Na ko so na terrain tala mutu o azoloba na micro ke biso tozo kufa bolingi fallait ya ko beta concert fallait na mutema nya matin batu baponi bakunda bango jour wana to lobite ke eza l'état mutu azoki décision na eza coïncidence te mais tomber journée moko na jour concert fallait ya beta lelo comme bakundi bango lobi est-ce que fallait azana mutema ya ntabate quand même ana mutema mutu est-ce que fallait beta concert lelo parce que biso nyonso to somba ya ba bien na ndenge na biso vous comprenez na volonté na biso parce que ngape na kokaki ke na mwa biloko na ngamoko ya kalaki no pesa taba bana oba kufela zana mwa muke na ngamo na kokaki ke no pesa pe bana bazana parce que ba warrior to zabo munna muto ya kalena larne ako contribuer na ndenge na ye na ndenge na ngape na ye après concert na okabela ba petit na bana ngo besoin vous comprenez mais to keite mais date ba to bela il faut pas comprendre français date ça et ni concert eza maintenu parce qu'il faut betama ba tout lelo ba bimisa eza campagne yo ka niveau ya congolais nga réfléchir eza ba campagne fali pour baba sana Macron pour na nini pour na ba betisa pour na ba lakisa monde entier que bitumbia na est te fallait à congolais bato ba kufa ba congolais entre guillemets dire le matin muto ba biso ke muto aboma bandeko na yo aboma papa na aboma mama na yo mais bitumba moko eza na yo posi lisango ba bi muto angonda zo ye bisayo ke ondima ke bitumbeza na ezala na est te est-ce que fallait campagne na obandango na ndenge nini fallait aza politicien te Fali aza politicien président de la République aza fanatique ya Fali si alobite a même en plus loin a commis amina e azo soutenir artiste parce que artiste mission on a besoin de soutien mais kolobake Macron ce qui Fati a politicien aza trop direct Fati Fali aza nelo komoro bo ya bizarre vis-à-vis ya Macron concernant bitumba ya est Fati okene muluba direct au moins ninga na direct biso na moi qui mungala mo bwena kati if I was a direct ngana ko za te d'accord na politique lelo na ko lo bango bien nazana d'accord te na à lire makambo que na politique a Fati mais na ba geste a uti ko sala mikolo na comprendre que non c'est messieurs azana alingi Congo mais il lui faut battu oyo baza vrai pour ba aider Congo et kende liboso bitumba ya est die lo mata isa fali te mto aussi sango isa pe makom mto aussi sango te ba infiltrer wana poto yeba comment ko yeba infiltrer congolais o aza na sima ya bitumba est pour bandi le loté parce qu'il y a des gens qui gagnent ba tonga tout monde ba immeuble mati na ba villa na ba omoni ba bakinda poto bazongaka moyebi ke eutaka mbongo na bazwaka wapi est-ce qu'on comprend parce que le facha y a un système ya ko déboulonner système mais bato bazo s'enrichir comment découvrir les problèmes les congolais fa tout na comment découvrir nani aza infiltré nani akoti saka Rwanda nani apesa bango fait vert est-ce que vous comprenez parce que ça bitumba ibandi le loté est-ce que Fali muto aussi ça bitumba soki Fatina nous est incapable c'est trop dire parce que c'est trop minimiser les présidents mais soki nanu azo koka penza aza pena na précision ya ko découvrir te na habite soki terme ya respect ya wana so bato balinga respect vis-à-vis ya président de la République et bongo Fali o azo Fali déjà tout monde bitumba est Fali il proposer le ambassadeur ya UNICEF na ndenge na apesa ba bis na ba est tout monde ba misie ba yemba bato est ba pesa nini bazo za kutu nde retomber gouvernement Kabila et pour dédicacer makambo est Maman Denise Ntoka Makila passe ya pamba to liate est-ce que comment aider le matin mais Fali azo sala ba geste ayemba kamabe azo sala nini mpona Congo be kaka ye mutu balobaka asala rien kaka ye mutu aza combattre mais yende mutu apesa résultat ya malamu azo la kisa mutema malamu oya koki ko sala ozo comprendre le matin bituma estala jeune wana azo loba ba pesie maloba po aloba
pourtant on va médiatiser, on va partager. On a PC maloba bon. Ngana kolo bake comme équipe à Bossolo Zaki, je dis que l'ennemi principal des Warriors c'est Israël Mutombo. Ah, il y a un journaliste quand même. Journaliste au milieu du village. Un jour, ba beti atali banga na mutu à Panzani. Caméra talanga. Aye baki. Est-ce qu'on comprend? Aye baki. Nazo na lobby avec kandana précision. Au moins mais c'est Israël Mutombo. O azalaka un médecin traditionnel azako teka bakisi ya bokoko. Lelo comme journaliste, lelo abungi nzela parce que nga au point azako tala émission na ye. Mais lelo abungi aza modèle li c'était par N. Tala vidéo azo sala vana attaque na yebise onana parce que nana makambo ebele webise. A sa vidéo Genève nazoya na pesi mbote na musée kindingu na lité ya kanda. Parce que batona ba finga fali lui ça lui arrange. Ils ont arrangé. Yemo kwa ya koleka na teva alobela musée kindingu mabe. Alobela balite akanda mabe mayamba bango na ba émission na ye. Est-ce que vous comprenez? Lelo a manqué papa mboso respect. Sangwa sa kota prison pour na biloba loba na ye. Vous comprenez? Azam modèle te et puis sangwa ye ba que un jour soki ba pandi ata mutu na nzela ole ka briske libange beti ya panzani. Asa la pe banquette sirnge ko za penga. Ah te comme ya zalaka amona ki faut kangisa ka batu. Ye to cotiser a ebite ka ngape na cotisant bon tia sala ka chaîne na ye wana. Lelo ko flatter IGF. Lelo sango ko bando flatter IGF. Pour manquer na bambo so respect. Fallait ça ennemi na été fallait n'est pas un politicien. Yé ayambaka ba politicien. Émission bo solo ezapona bo solo na politique, ezap bo solo na musique. Mais il y a le bazané gaulois. Mais est-ce que ça nous regarde en quoi? Tant au komi kokota na vie ya mutu. O ya manet pasteur net Moïse Mbi. Parce que oyebi ke mutu ayem ba mise tu batabule ba yembisa batu. Moïse Mbi ayembisa batu ayembisa batu. Mike Kalamba ayembisa batu. Tout le monde ba redia misa répondre quand on a maintes reprises. Mais Gaulois pona net sango kondi nandimi pena Gaulois parce que kozala Gaulois ça kondi ma kozala kizengi parce que sango c'est un kizengi. Ah te yoga. Na biso yoga. Pesi solo bon te quoi. Je le jure, je le jure c'est ma tête de ma mère. Sango jour ko lekate na TV a sengi ba warrior pardon. Nga atana lobi makambo afali 1000. Non le belaye na rofinga e kaka. Est-ce que vous comprenez? Il faut rectifier makambu tout oya loba parce que azo salir image ya fali. On est comme acharnement contre artiste. Et ça les sous musique était parce que yeso que ako na politique kuna akimini babeta rafimbu alembi kacho mais c'est Israël mutombo jour ngana to okutana il faut to beta na ta makofi na ebi place amela na kermesse wana ya ina pembe na chaîne na ye jour mo bona za ko lia poisson wana ngana bete mbata dikosi mais Nathalie quand habite Batoun, à moi 2 personnes, 5 personnes, moi, vous comprenez? Le mais c'est Israël, Moutombotan, c'est porté garant, il y a que salir image, Batouba, on est. Voilà, bah, fini, bah, warrior, ben, polité. Bah, des fois. Bah, warrior, yoka, bah, combo, tout ça, des fois, bah, main noire. Empire du mal, il y a un disque d'or pour honneur à Congo. Meilleur album, il y a Rumba, ils ont disque d'or, ils ont un Empire du mal. Mais le big meilleur album ils ont disque d'or certifié disque d'or export balobi batolani na kamsu ya ba ndeko ba artiste ba oui album et c'est koyemba to musique congolaise rumba c'est nonga ba ko ba trophée te ba disque d'or parce que banze mususu ba fait le tout mais so ba disque d'or mais ça ba œuvre et tikala ti alors ba œuvre mingo aigle betara et ça ba œuvre moko boy et le karambangu bangu tikala tendenge ya bandeko mususu tikala Kester na interview moko azoloba et le ko ya regrettaka Azaki na posa peso kwa tambola na poto. Mindele ba reconnaître quelqu'un Kester. Et le quoi récupérer pour avoir disque d'or. Interview na peut-être na basuka. Sko au moni lelo fallait à honorer Kester. Vous comprenez? Lelo fallait à pesi vient na biso loi makia des disques d'or. Vous comprenez? Siko il faut tout le badisonine. Bande qu'on a besoin, ce sont les illettrés culturels. Kozala golo ezaka kondima kozala zo bana lokuta. Parce que golo soka zanga argument. Il faut ya ko finga. Là on a mikolo na ba boutique il faut les belé ba la classe style point nini. Soko finga boina kena changer lamba ti okozangelo rolo. Parce que bango ba golo ba lobi poto ke ndengo tanga ba golo ba lobi ki par rapport à faire na fali bango pa na bango match ezate parce que faire eza voix et mara sans autotune et mara sans ba bloc belé sans comme la mai et mara obeta ba concert yé azabi courage parce que le lo peut fali sentiment ya obeta le lo deux fois na stade de Marseille parce que la ni fait golo to obeta déjà double d'idée arena na habité.
moto azongisi musique na poto faire abeti 14 abeta na poto te moto azongisi goût ya musique na poto eza fali moto abeta stade de martyr pour faire aba faire yebisanga elo nini faire a sala fali alandi babia double dide ça rien fallait mettre ba DD pour na faire fali annoncaki déjà na concert na ya bandal annoncaki déjà abeta double stade de martyr on comprend ce qu'on fait lelo soka zaki joueur na ko benga Harry Kane meilleur abeta na azaki ne 9 un bon 9 mais sans trophée Harry Kane lelo a raté na titre à Coca Cola. Bayer alingaka comme na finale contre Borussia. Harry Kane a Coca Cola titre mazuité. C'est sûr. Ferregola s'appelle Harry Kane. Bon joueur sans trophée. Ils ont nul et sans effet. Mais faire mérite d'être châtié, chicoté. Papa. Oui, Boani. Mouta Coca Cola me au sommet, c'est fallu. Mais l'ennemi qui l'a choisi, c'est fallu pour pas. Est-ce qu'on comprend? L'ennemi que Ferregola a choisi, c'est fallu pour. Mais bon, le balobi que Ferraza a fallu à adversaire il a fait arrêter parce que Ferraza y a mon cola banda musique il bosso na fallait s'inspirer na y faire pour alors azale là on a évité. Fallait s'inspirer na faire arrêter Ferraza ko ne makolongo la zako landa ba vie na ye. Omonika banda lengeza. Uta ngirngir place akola la fixe ezaki te mo la na kitambo na car mo la na yangambi mo na ba masa na bandal azo le chakima deso awa. Pa ba masa ne mo ko zaki soko leki mangembo wana. Normalement bakoka ko memona wenge ndo mona ayemba pe na franc congolais et l'excès que soko yembi liboso ba to mona pe batu papa yemba pa yemba liboso ko fit kofi pa yemba liboso ba redia mis na ba kester te bi résultat vous comprenez ba te belé ba banda liboso afali ba savane de picho ba Suzuki est-ce que vous comprenez ba Ferré lelo numéro 1 na bango nani est-ce que vous comprenez kota biloko wana ko banda liboso lelo déjà batu misusu ba banda TV liboso nanga ngana l'équipe on a ba bonus que bien et puis solo ce que ba quand c'est exact qui c'est exact ba warrior na musala yozo sala biloko ane contrat c'est ce qui compte c'est le travail ko banda liboso mo sali nini ba joueur rebelle ba banda ba liboso ba petit mais ba pas coupe du monde liboso na bango webi est-ce que vous comprenez est-ce que ko tchaka biloko wana yoko sala comparaison eza comparaison buzo ba ko zala golo na no la kisini gol webi golo la kisini ezaka combo ba soutien na faire gola est-ce que vous comprenez des Gaulois ils ont dit mais warrior a guerrier il y a combo ça na signification déjà na combo na début à carrière oli kambwa koka mwana rote rutu bakotinzela mabe e batuna kipte balobaki bango tolobaki na shetani gola to kokene na sens interdit ezayem to sala ki choix na essence interdit ba accident banini moninga pona ki droit chemin yango na epesa ba disque d'or export vous comprenez Dielo mata fali na nemo ko abeta combien de concerts faire abeta combien de concerts est-ce que bi na Genève babi ezote kamate est-ce que bi balinga basala elo comme stratégie moko ezala mpiaka je mets mon sexe à couper ndenga na chakita na chaka sexe nanga couper pamba te na chaka sexe nanga couper ba okende te bakenda te oui bien bakenda te bakete parce que ba fiston frère bazar ba muko antombolo ba gouve bazar ou manque de voyage. Est-ce que vous comprenez? Bazanakin. Aujourd'hui, je mets mon sexe à couper. Au moins, Genève est la meilleure en piaka. Faire à ça, la année, en piaka. Ce qui fait à Stone d'ici, Genève. Bokatanga, sexe. Écoute. Toi, quand ils sont ensemble. Faire babi babi des choses comme une minute, s'il te plaît. Dès le matin, 1 minute. J'ai des amis à Genève. Toyo Kangoko. Mike Molo par exemple, t'as photo yo Kangoko. Ça 10 jours dans Sango, à ce moment pas de visa, 10 jours. Il faut avoir un Kim. Il faut avoir un Kim qui vendredi. C'est la Kim. Tout le monde. Donc, tu vas l'ongwaga. Si vendredi à l'aube, c'est comme si. La 10 jours. On n'est même pas les Cambodgiens solo là. Yo casco les Cam. Ouais, et puis c'est solo. Boni mon cher. Ouais, en fait, nazalai kuna na salle wana faire au beta. Et puis ngamoko na se renseigner mon cher. Oui que faire ya courir un risque makasi. Si sikoyo. Atteindre 40% ya ba place. Tout ce qu'il y a 1 mois il y a concert. Ce qui bon, en fait, dans la photo mon a tindeli wana. Photo wana
selon ba Gaulois place ba couleur ezali eza place au fer à teki selon ba Gaulois yo na loba ke Gaulois mayele azala raté place couleur ezali eza place où eza vide donc ce qui vous donne somba bien sikoyo faut akende à sélectionner la place où eza na couleur on a 4 couleurs place wana les eza vide donc place où déjà basombi eza place oyo eza pembe ce qui peut mettre au côté na site pour zoomer pour sélectionner place à pembe et pour sélectionner mais si vous sélectionnez place à couleur et vous avez place vous avez donc Johanna a un risque là on a sur place dans ma ville mon cher na tongwa na se renseigner déjà donc batika distraction ba luka ba payer ba billet que bala ndia makamba bato pour Johanna dikapo wana a master na bango te a travailler calmement na ba disque d'or na kati et puis Kalaté a otondisa Lyon à Bordeaux double stade de martyrs na kin na stade de France ozomona donc ba Johanna waza mystique ba s'embrier fort ba finga mais ba bobe ba so ba longba ni les concerts on te que ils sont pas mutu na bango bani non c'est la question s'il te plaît merci beaucoup mais voilà ce que ça n'a aza masana ngamo boisala na Suisse asana na Suisse ya za fanatique ya quartier latin ya mingi quartier latin vous comprenez mais alingaka pe koyoka musique ya Ferré ya Fali azane au milieu du village en fait parce qu'azane ka mélomane ya salaka na na Suisse tango ake ko vérifier selon ba Gaulois boyoki nenga lobi ba Gaulois pona ba omoni place à Pembe nde place ba billet tekami place ya ba couleur wana nde place ezani ni ba vide est-ce que vous comprenez jusque là il n'y a pas donc mundele déjà si to commission to komikaka na katikati katekata la moitié so katekata la moitié te bako annuler concert je même mon sexe ça peut se faire à ton lycée boya olukanga na mbeli bakatanga sexe na au deuxième fois na cha sexe na ngachi vous comprenez et cause ce qui fait andimi ce qui games a on dit bako beta kuna 3 catégories ba peut si faire 6 catégories ezampiaka ya vina empiaka eza en téléchargement ezampiaka moko boye ya kolukate en fait ici moi je suis venir là pour na kolobela Fali Ipupa mais comme au côté ba question na bango je serai obligé à répondre parce que bango nde ba na campagne de déstabilisation pour déstabiliser Fali ce qu'on toucher Fali to comme abaker ça on va lobi que bino pe bozolo ba jusque là ti siko ndula Bordeaux ya Lyon ti lelo sold out izate bo barati siko out Lyon déjà sold out ndule les ana jeto tika na 2 mois ce qui Bordeaux était comme mundela wala kisabiso ba ça la capture ce qui ba ça la peut capture ba la kisabiso na Bordeaux billet était comme parce que Lyon déjà c'est bon bango ba comme luka ba ça la méthode nini ba ko somba ba billet wana bango monde ba sala ki na Adidas mais simba te on a Adidas ba mo ba somba ki et donc ba beke bele bon oh e bango era bele la ki ba tunen ke boko somba ba billet sold out c'est le kaka la bengi ba boko somba ba billet na banganda ndeni o sombi polo ba pesio zaki je concours o sombi polo ba pesio o sombi polo mo ba pesio 18 billets yo bosani est-ce que ezali kambu yanga na ebisa yo journaliste d'investigation ngana ko ebisa makambo bongo te mais siko par rapport ya ndenge mambo yeke ndenge moni est-ce que tout moni aigle ache ndenge mo zo ko appuyer 48 heures donc deux fois na stade des martyrs donc le 10 le 11 pour moi on était au stade des martyrs ça grand liboulo ba dobi est-ce que ba golo ba côté bango esenga ki fali façon bon parce que yemo ka sincère que abeta kindule wana bien ta yembi bien te abeta bien te donc abomisa suba tu yango le façon à rapport à luka landa ko kana le pas ko beti loko bien te tango ya deuxième tour ata mutu mo ta oya siko bato ba sala ngo ba baza motivé baza ne sengo ndenge nini ozomona te ke eza bassesse on peut pas discuter ya wana ou bien to yemba ka nze moturo yo fali dikapa ko buga nini bacheli arena wana ya 20000 places wana pembe na martyr poni balobi ke ye mutu fois inaugurer yango Babiye. Namuna sekaka. Babiye. Oyebi kezaye, oyebi ke basi ba chaki kezaye. Tiko sala sambla. Que au milieu du village ezala raté bimisa sentiment papa. Eh ngana lobi. Ngana lobi no. Balabi kezaye turoyo. Fali diga ba buka di. So bilo tan fali ana bilo bele fo buka. Fali en fait batma na besoin na ye. Talaka ye bandali ya ko batama pona équivalence. Équivalence to teka bana di fo ya nyama. Oh but si John Manzaka, il faut se mélanger madame. Là, j'ignore ma kanga de bandal. Deux autres camana mettre sien.
qui j'ai barre, junior et sien qui j'ai barre. Mais est-ce que tu as un moment que Namoni Hermoro attaqué sans parce que tu l'as fait le Romo, on dirait que tu as quand tu as biso qui vient au bois, on a premier bon peu, bazana sango, na bango, si nous bois na sango tel on dirait c'est comme si on dirait pas à aider bango. Il y a bango ezana risque, comment on a été ba ki nzela mai nzela Espagne, avion ni sala une semaine likolo. Parce que il y a billet ezana risque pour attendre tout le monde sur akimba okanga parce que faire abo ya ki na ngambo wana. Oh, c'est pour te garant. Même bango mutame bon potuna. Te a aider bango, a même ba sangwa na mbongo ofutela bango nyoso na babiye bakendete. Virginie Manganga na kindumba na sala ka économiser na ye lité ya kanda ndenga finga bato batindeli yo balinga palite. Marc Aouz toyebi résultat musée kindingu toyebi petuana mwasi akozanga 18 mibali to bako fusengele mo basomba biye comprendre. Ilunga toyebi muto a deux fois toyebi il y a 3 fois kuto. Muto a ciment. Ilunga na Marc Aouz. Est-ce que Marc Aouz a mwasi seleo? On a yeba ngote. Wanga kuna yeba ngote. Est-ce que banda ko sana mission so ngana do biro kwa boy. Non, le bon ngote. Kendo vérifier information. Est-ce que Ilunga tu sous selon la kati gigola personne un petit frère na biso akufa apema na kimia ataki moya apema akopana est-ce que Ilunga abongo na mwasi et puis azaka mama omoni basi wa ba mikuse oka linga mwasi mukusa leki tabanelenge na monde na ba Ilunga babenga ke bongo no comme mutaba tukuna ba aéroport bani ba momi na ye basi na ye Marc Aouz asimba kisa lumbaka munoko solo Marc Aouz azaka mwasi asele we ba ngote Marc Aouz simeza boye omonte ke no Marc Aouz tango akepoto bato bazako zele na poto mingi tala bon yebisa ka Marc Aouz alongola chapeau asale mso chapeau mona eloko ebima na chapeau wana ça le faut eloni ba ça arrête chapeau da style mso za mutu voilà tatouage ba beta ya bango et o ezo la comme eza penda e signa penda si metoboka Marc Aouz soka vandi kuna yo vanda soka pente po si mefongo maka omoni Marc Aouz Ilunga omoni Ilunga te maya mibali ndenge omoni teke ezokota omoni teke koto ebimi koto a community e bouleverser tala makolo a Virginie Manganga omoni makolo na ndenge eza na komi siko koloba makambo yesu sala bato pasi tozonga na question sango ozotumba bango bongo po basali yo nini basali bango bazo finga fali po asala bango nini olinga fali pe akoma na presse à Saint-Denis pour na bango fallait qu'il fallait que na olika na bémission à Saint-Denis bémission wana à Saint-Denis presse locale presse zanga mukanda me ba na poto presse à Saint-Denis ba jazz ba era ba mige munoko etengama c'est une zone au milieu du village te aza yaza au milieu du village il faut changer tout ne libaki il faut zonga de classe mige faut zonga pendant tiki ba jazz kavulu PD à vie bakali PD à vie bakali ya betaka ba PD ba deux fois bakali ko sala mutuni bakali azaki receveur tu es bosani azaki receveur akima na mbongo mutu moto na ponga bia yango na kendaka pe nango poto tant ko fia memaki il fallait que kozana quelque chose na pochette mona talisa au carte no ebisa onde basangana ni lisangana ba onde ba koma benga bat koto deux fois mais ba kuna bana ba juju junior akoma juju Marc Aouz soka pente na ebisa o sango andima na yaza golo amemi bango azaneti est-ce que yoko comparer sango na Soule kaoka ana niveau ya président de la République est-ce que vous comprenez na pesi vient nga Angelo Madinda Mbote awala ngai si sango pe aza muto azo maîtriser politique na biso sala émission na bien ce qu'on maîtriser politique ba suspendre l'homme qui maîtrise la politique on va maîtriser politique on va communiquer bien à cause de l'acharnement contre les politiciens parce que bako suspendre un mois ndengeni yazo tambola bien OK ça takena papa mukolo lokola mboso un homme qui est au milieu du village qui est censé être politicien ya koyamba batu nyonso oko tirer sur ote okumisa oyo c'est un bon flatteur na ebika un jour a refinga ka pe vient na biso Gilles Alingeti bato IGF na ebika un jour mikolo po azokumisa bango peut-être assurance na yangwana mais un jour il n'est pas l'homme que vous faites confiance. Sango jour na okuta na nebo atabatu azana combien de personnes il faut na bunda na ye kaka. Tika na le omunika na l'homme et puis c'est nani surtout ce qui est tombé avec aleki na bandal.
Nako lote mabe na oya pena na sime gogo bal. Donc il faut na sango il faut na beta enano. Ça les Gaulois. T'es Gaulois t'es. Aso ça acharnement contre artiste. Ce n'est pas bien. Papa. Fallait pour pas na makambo belé, fallait pour pas beta ba concert VIP photo lo belaka. Ce qu'on fallait sango alingi fallait yemba ndenge nini. Ce mutongo azo yemba mabe sikoyo. Batu ba yemba ka banzemu na ndenge nini. Faire un animal ya kobeta na ba fa communiquer na batu. Ce fallait à communiquer na batu, fallait à combien aimer à batu. Le fallait sur azo yemba parce que batu ba yebi banzembu na ye. Alobi pour na concert senga ka ndenge ba faire ba beta donc il faut yemo ko pas so ka temps ko yembe belé ka pe ça concert et ken affaire wapi. Faire abeta ka bon ememi ye wapi. Tala souffrance a kuta na ngona Adidas Arena komo lela na podium. Ba ko bambe mbongo matolo. Ba wana musique na so ngale musique na so kala coutume da bon. Vivre dans le passé. Toza na 21e siècle. Abeta biloko ba tabule te ba loambote. Ba grand malange te. O ya kilelo. Kilelo français kota na musique yemo. So ka za vivre na kikala. Mais la yemba na français te babil ba kamwa ndenga akoma ko yemba na français fait ko yemba na français ndengeni. Vous comprenez? Lelo les fallait pour pratiquer l'émission au Congo tous les deux Congo na bazote. Moutinyo partout ba na besoin na ye. Lelo fallait abeta na sol o communauté congolaise basée belete na Carampote na Italie. Dès le matin est-ce que toko comparer fallait kana faire? Mon frère. Il y a un gars qui toya na ndule wana parce que yo mo logo touchant to ke namba mo est-ce que bomulo c'est un peu risqué par rapport à ndule wana ebité est-ce que aigle robetara pas beta parce que kuna za italien za bon une très bonne question. Batu bana ndako bazo babiki bakoma. Fali muto atkendaki ko proposer kuna beta te. Vous comprenez? Fali azaki nominé parmi 50 artistes influents. Fali année passée atikala ki na Flamme Award, c'est ça non? Azotika na finale azwaki yango. Tour comité na finale atikala parmi ba 3 nominés aya na kamola CH na Fali pour payer moko CH ayo ko parce que Vélodrome de Marseille abezaki stade ya Marseille 60 000 places quand même. Fallait betaki azaki nominé pour na Paris la Défense Arena aya na kamola pour na Hôtel Accor Arena na sikoyo. Fallait bimi deuxième. Aza parmi 50 lelo na Carampote bazaki na besoin ya artistes parmi 50 artistes influents ya Afrique. Bazaki na besoin ya artistes moko. Babour na boy bazaki batielaki bango ba photo ya bato nyonso. Ba yeli bango ba artistes nyonso. Bango tout ba majorité ba bi Fali. Ndinga obeta kuna. Kuna eza déjà bango tout babonga na bango tout ba ko ya ba yebani, eza pe ba place yebani ke bato ba ko ya autant et yebani wana eza Italie. Basala makamnet ba congolais te. Et anet te komona on est concert au faire abeta ki tatiki porte pour lele. Bokota commanda Bokota. Toka voya ndumba moko Bokota commanda porte eza pour lele. Te eza bongote. Vous comprenez? On est à Italie, communauté congolaise basée belté. Eza plus abete lango pona mutu nyoso. Mindele batu mundi ba africain, ba congolais ba tutu. Ede lo mata. Batu bako sakabiso te. Caromponte eza risquante. Eza mundela sa préparé. Ce qui mundela préparé te ba obimisa fiche te de lo mata. To vivre, mi fallait. A vivre, mi mela biso. Ana niveau moko nako kako décrire les soutiens. Na mona ke na banda la e awa. Tayo sala bakamne ya equivalence. Na tali na bi non cet homme doit faire beaucoup de choses. Gola balobi na katso te ba gola balobi faire gola. Ba créer les kasi babi bango balobi babi faire gola bobenga ke local azana faire story na Mikili pemena ba nini ba griffe musu to gotanga te pour la publicité mais ndenge nini aigle ya osala ba plan ba shop na ba bandal ba nini donc aventurier wana betaki Adidas atikel ko afficher te po yemo muto alwa ki sale kotanga ba kombona de ezanet ngape na zo afficher ne to sa mission na osala émission na beti pembeni ya epesi solo parce que neti so sans rancune zonga na mutu bene zonga na melomane soto ngolo wa yo epesi solo et là on no se plan ngo et pas faire rigolo et pas faire au moins tant soka comme moi surtout soka za na podium à perdre à comme beta matolo comme le ba français surtout soka zo le ba français et surtout soka comme le ba français à perdre na podium on a soka comme benga la poisson vous puisse monter l'aujourd'hui le bilo bon soka c'est pena non parce que à prononcer kango bien tata ngo lobiki mafuni ma dendo bilo c'est pena na c'est pas pena na berrer na makasi c'est pas pena na berrer et chakanga et na mona tant na sangisa bilo bon na tiela ka mwana pour moi na maternelle bébé allégresse chitundu au moins est-ce que moi nazo seka voilà ça bébé allégresse na la seka place au monika ba français nyo sofira alo bana sangisa ngo kana cheli mwana abando seka po ye batangisa ke bongo te na écolesko mona papa mo waso yesko mona honnête comédie akata na seka na bien tout cas que c'est ngo bota. Merci beaucoup to chiteno de malé mais na habité epesi solo par rapport il y a actualité à aigle le ba retenir net nini par rapport à mambo et tirer aigle faut ça là
pour te dire le 10 le 11 août fallait pour passer dans des double stade de Martyrs des mois 48 heures dans le stade de Martyrs na éviter pour un spectacle jouer au stade de Martyrs batu bazela nini parce que tout le monde qui va combattre date ça na juillet après juillet on a mbalamour au stade de Martyrs na éviter ba retenir ni na passage na yo te bon stade de Martyrs en fait ils a fan mutu batikala na posa fallait sali constat que ba fan batikala na posa na mingi parce que tant fallait abimi monde que bato bazo na stade ba oyemba même libanda même ba fan fallait pour pas Martyrs na eza localité eza Martyrs international po bato bayo kutape libanda ba oya ndo mona na ba concert fallait bato ba couvrir kanga mingi na matière à filmage makamunyo belé ba sponsor bazalaka les seuls artistes abeta ba sponsor baza ou aza camarade nete sponsor pe ya mukete ezaka fallait tout le monde combien de sponsors bato ba uti na libanda eza bato musu ba ofuta ba billet ayi a dépenser ba uti États-Unis France Canada ba roya na Martyrs wana fallait maintenant que bato tika na posa na a proposé double stade de Martyrs bon fallait à cause ça la peu boy comme bato bazana pour ça pe ba yo ka ba mission na samedi pas ko ça ba mission ba yembe mingi dimanche ye pas yembe mingi ba kaboli ba poser tikala ki kobina hein ozomba ba poser tikala ki parce que zaki Martyrs pe bato batonda ki déjà mbango comprendre banzembu et commis et belé minute sali nini ya muke pour fallait tuko tali ala takelo mo boy et compter il fallait pour pas obeti 5 chansons fallait pour obeti 8 chansons ba signalaka siko bagolo ba roye ba biloko wana te e signalaka siko bango ba kanisaka ngo totine pona bango totine ka yangwana pona bango soki ka muto alati eloko na lito ibongo ezo totine est-ce que vous comprenez il faut pas retenir que notre stade de Martyrs et puis ba retenir que Goma ezaka ka batu quelques détracteurs ba nga ba salir image ya Fali ya Fachi ya Macron mais il aussi mbatté parce que ça ni les sans effet biso pe musala biso za wana ko démentir ko démontrer vérité aux en face vous comprenez le matin les 27 aux en a 40 ponté juillet a oza Bordeaux Lyon babillé zoté kama Bordeaux déjà ba to ba sombagara babillé parce que na Lyon déjà sold out ça ndele so ça sold out à salle na yebi ke bato o ba ko rater concert à Bordeaux il y a Lyon ba ko za na Bordeaux vous comprenez après on a deux dates africaines ezali pe au fallait à maintenir Goma bakope sa biso date ba warrior bazala wana focus to la yebisa bango merci beaucoup na ya Willy Mouchen Nzeta Pakebo na PC Mbote sans oublier le docteur Moïse Chibwabwa na massa nanga Christian Mounou ingénieur PK Voyage sans oublier les patrons mineurs Jansi Chico les patrons mineurs na PC Mbote na merci aussi na boutique la classe style ndenge bazola tisa biso mikolo yo je crois que yo pe ozoki kolina déjà aujourd'hui ba yebi yoka lelo mozui koli donc il faut la classe style dans la bandal a penda bato bani ola ta bien danger bayaka awa j'espère que na bosani ingénieur Alto Gwedi na PC Mbote na maître junior et sien qui se bat na PC Mbote. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était là Epesi Solo Babi pas na bordir les autorisé. Donc un grand merci na bande de balandi biso a na koba plus vos likes, vos commentaires, c'est absolument plaisir. Un grand merci comme ça à Mike Moulo pour Azaki au four au de la caméra. Un grand merci na administrateur tout. Yakoba plus sur PC confiance. Un grand merci comme ça na mon un peu junior Chitea depuis Durban, na mon un peu mon tulanga ya Kati donc mon frère et ami donc John Poi Kabuba, Kabuba Yabajo. Donc je te salue depuis quelque part. Un grand merci aussi à mon Carole Chaminga, les jeunes d'Ibaroba, tout le monde le matin. Le prophète Didi Bokonga de Lyon. Prophète Didi Bokonga de Lyon, je te salue mon vieux. Donc quant à moi, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine. Bye.